om inrekenen of monddood maken. En wellicht heeft de aanval daarmee te maken. Moi, je m'ai fait visage ouvert pour leur montrer effectivement que je n'ai pas peur. Monsieur Tshisekedi, je n'ai pas peur de la dictature. Claude Pero Luara is nog maar net terug uit het ziekenhuis wanneer hij ons te woord staat. Hij is Congolees, maar woont al 1,5 jaar in ons land als erkende vluchteling. Gisteravond wordt hij plots aangevallen door 6 mannen wanneer hij uit zijn wagen stapt in Tiene. J'ai ouvert la porte pour sortir des bagages et j'avais la tête tournée, j'entends un coup, je ressens un coup à la tête et je tombe, je me suis battu comme un homme et j'ai vu un d'eux sortir un couteau. Oyoki elengia Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Om inrekenen of monddood maken. En wellicht heeft de aanval daarmee te maken. Moi, je m'ai fait visage ouvert pour leur montrer effectivement que je n'ai pas peur. Monsieur Tshisekedi, je n'ai pas peur de la dictature. Claude Pero Luara is nog maar net terug uit het ziekenhuis wanneer hij ons te woord staat. Hij is Congolees, maar woont al 1,5 jaar in ons land als erkende vluchteling. Gisteravond wordt hij plots aangevallen door 6 mannen wanneer hij uit zijn wagen stapt in Tiene. J'ai ouvert la porte pour sortir des bagages et j'avais la tête tournée, j'entends un coup, je ressens un coup à la tête et je tombe, je me suis battu comme un homme et j'ai vu un d'eux sortir un couteau. C'est quand je vois le couteau sortir que je me dis, mais je vais laisser ma vie. Hij raakt gewond aan zijn hoofd, handen en knieën, maar kan ontkomen door hulp van omstanders. Volgens Pero Luara werd hij aangevallen omdat er een prijs op zijn hoofd staat. Begin maart deelt de toenmalige minister van Justitie namelijk dit document op sociale media. Daarin noemt hij hem een terrorist en hij looft een aanzienlijk bedrag uit. Er is een beloning van $4 miljoen voor iedere persoon of groep die bijdraagt aan zijn arrestatie en zijn ter beschikking aan de autoriteiten. Maar Pero Luara zegt dat hij geen terrorist is, maar een journalist die openlijk kritiek geeft op de regering. Zijn video's op sociale media worden door tienduizenden mensen bekeken. Je ne suis que journaliste, je ne suis pas politicien. C'est vrai que j'ai un franc-parler dans ma manière de faire mes reportages et mes émissions où je dénonce exactement ce qui se passe dans mon pays, mais je n'ai que ma plume. Een man van 25 uit Denderleeuw is opgepakt, de 5 anderen zijn nog voortvluchtig. Alerte à Bruxelles. Une onde de choc frappe la diaspora congolaise en Europe. Le journaliste congolais exilé en Belgique, Pero Luara, directeur de CPL TV, a été victime d'une agression sauvage dans la soirée d'hier, dans la région de Bruxelles. Selon les premiers témoignages recueillis, l'attaque aurait été d'une brutalité extrême. L'homme de médias a été frappé, humilié et traîné au sol par ses agresseurs. Plus grave encore, toutes ses parties intimes ont été exposées publiquement. Une humiliation qui dépasse l'acte criminel et qui interpelle sur les véritables intentions derrière cet acte ignoble. La violence de cette agression soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité des journalistes congolais en exil, souvent réduits au silence pour leurs opinions et leurs enquêtes dérangeantes. La communauté congolaise en Belgique dénonce un acte de barbarie qui ne doit pas rester impuni et exige des autorités locales qu'une enquête sérieuse et rapide soit ouverte pour identifier les auteurs. Histoire Tozo Komango, balobi la parole sa voix, mais les écritures restent. Aujourd'hui, les images restent. Bomoni, tant Tozo, vous savez que République n'existe pas. L'État n'existe pas. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Balouba IDPS, bota la motorabino. Un illettré vagabond, motoaliboma fou. Bandego oyo bozomona kuna eza ndako ya Pero Luara. Ndako ya Pero Luara lelo ezalaki visité par babandi congolais. Ba visité ndako ya Pero Luara oyo bozomona juste en face wana. Ndako na ezalaki visité lelo babeti Pero Luara lelo makasi babeti pena makasi. Pero akei
na urgence aza maintenant na urgence donc oyo bozomona ndako wana liboso wana eza ndako ya Piero bato bauti soki wapi baye kobeta Piero lelo babeti Piero Luara oyo bozomona wana bambila baza ebele basopani na kwe nyonso lelo babeti Piero lelo vraiment eza pasi mais bon ndenge babeteli ye parce que ambulance buti kokende ndenge babeteli ye vraiment eza pasi nayebi te Piero minute oyo aza na urgence Piero aza na urgence bandeko bourgmestre mpe aye akomi sur place aye kotala situation awa tozoloba Piero aza na urgence Piero akimaki asengaki au secours bato babimi tobimi toye kotala boye moya koyede eza te bozomona bato baza na kati ya ndako kuna bambila baza na kati ya ndako na ye batikali soki na zoome mpe bien bambila baza na kati ya ndako na ye batikali bozomona kuna donc eza mawa Piero abetami na 8 personnes il a fait 8 personnes minute tozoloba Piero azoki vraiment bazokisi ye awa na mboka na biso kwe nyonso moya olokotambola eza te bozomona kuna bambila baza kosala baenquête vraiment eza pasi baza kotala na bakamera mpe eza pasi ndenge toza awa biso baoyo tokangami nanu libanda totelemi oyo moya koleka kuna eza te tobimibimi totala na mosika me ye Piero si akei na hôpital voilà information toza nango bandeko mpona pokwa lelo nde yango oyo tomoni makambo ndenge eleki moyen to intervenir eza te parce que c'était chaud pour nous, c'était vraiment chaud pour nous. Merci beaucoup. Suite et Rosala. Chers amis de Kopero Louara, c'est une information au Napesibino. Il a été agressé, mais il n'était pas resté comme une femme. Il était là comme un homme. Il s'est défendu en homme. Ils ont retenu 2 messieurs, s'il vous plaît. Et ces 2 messieurs-là retenus, Bango wana, de baza déjà kotanga kombo ya Félix Tshisekedi. Moi, je ne cacherai pas. Bazotanga kombo ya Félix Tshisekedi, mbongo ya pesi, na bato yo bakosala balobaka nini. Bava et vient na Europe. On a quoi qu'on ravitailler bango soki mbongo ici. C'est là où je vous parle de ces militants, Guili. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer pendant que je vous parle là. Il faut les dénoncer. Aïe na mission Zaka ya Pero Louarate. On dit que c'est une longue liste où on cite mon nom, on cite le nom de Pero Louara. Pero Louara est coïncidé car attends mon sous bakutana ki na place moko tant mon sous na Bruxelles to na ce qui mboka monini peut-être na place moko azalaki et ba mema milan de Kopero Louara si tant mon sous na ndako na ba filé. Mais en vrai, liste des Amounaï. On cite même le nom des opposants. Olivier Kamita, tu es sur la liste. On cite le nom des opposants. Franck Diongo est sur la liste. Ndeko Vwemba est sur la liste. Cherchez bien les informations. Ils ont une longue liste des opposants et oko intimidé nani Piero Louara za guerrier Bose kabiso te tokono bamakamba Congo toko dénoncer yo limone zanga bicarbonate est capable à kosala armée est capable à réunir peuple. Toi tu crois que yo moni Belgique eza chikapa Tirolo, yo kasi Belgique eza Luala me pas fifi masuka. Bonsoir ko timide bato, ko menacer bato, Bobimeli Piero Louara, oui personnes, bakangi 2 personnes. Bako torturer 2 personnes wana. Tokoye bato bayaka ko déshabiller boketu yabo. Piero Louara, courage. Courage mon frère.
nazo courage yo ezangai grand leader numéro 1 à Congo nazo courage yo intimidation ezate nakotambola 24 heures sur 24 heures à Belgique bobeta nga masasi songa na botama na nzete bobeta mais poli bobeta ki Pierrot Luara masasi te imbécile wa Costa Mutamba ataka 4 millions de dollars à mwana botaka de ba ko menacer Pierrot Luara mwana 4 millions yango wana b'imbécile ba voyou b'imbécile ba tribalisme tala ndenge boteki Congo tala ndenge bo brade mboka bokutali na peuple ya zoba o bazobetela bino maboko moyibi Félix Tshilolo moyibi okokima mbangu Congolais za tatala bino na mama la bino pillage anonante oboyi banani basalamu c'est IDPS wana parti politique ya bavoyou ya tribalisme limbondo ezanga bicarbonate nana kanda fabala nana kanda nous sommes humiliés toza humiliés Félix etufi na yo nyama illettré yona mama no marche bokokima mboka wana bozokima bambassade modot partout diaspora bozali tokotumba bambassade na biso tu tozotumba Félix oza en tout cas tufi na yo na mwasi no Denise Nyakero oza liboma yo Félix Tshilolo okokufa limbonde ezanga bicarbonate tozo lapide yo ngonga ekoki peuple diaspora tobima libanda tozo solo yango lelo tozo organiser une grande marche ya révolution tokotika bandeko na biso babimaka te biso tokolobaka jour yango moto moko osa mosala te Europe mobimba ndeko na ngai koma babomaka biso tolobaka bavideo kaka tolobi video tokendako tozomona makila na batelefone na ngai oyo nazomona makila bandeko na ngai makila ya bana Kimbangu papa Kimbangu za wapi il fait to agir bakoko babundaki biso fe tobunda ngonga ekoki tokokota na bagalerie na basalon partout tokotambusa bamicro na biso mobilisation générale ville morte. Bonjour mes chers compatriotes, nous revenons encore avec cette nouvelle qui continue à bouger sur la toile d'araignée. C'est l'affaire de M. Pierrot Luara. Après avoir été tabassé par les gens qui lui semblent inconnus, le gouvernement congolais vient de lancer un communiqué sur la toile demandant à tous celui qui le verra quelque part, qui va l'appréhender et l'amener dans le lieu de service compétent pour son arrêt. Écoutez mes chers citoyens, le gouvernement promet une somme de 4 millions de dollars à tout celui qui l'appréhende. Mbote bandeko na ngai bisika bozali onyo sto kotombe na vidéo aiba ko partager yango. Ma vie est à danger, vie à papa et mes visions eza à danger. Bilongi nyonso tu na tie awa. Lelo soki likambe komeli ngai e komeli famille na ngai eza likola bilongio. Batu ya M23 bamoni pape meninga zo servir la République démocratique du Congo. Bazu décision ya ko abattre vinanga. Bazu décision ya ko éliminer ngai. Balobi na ba plateau na bango. Na ba live na bango, na ba TikTok na bango, na ba média na bango, balobi bazo somba minduki, baza na ba minduki déjà, je pense belé à batu balandi. Peuple congolais, congolais esika bozali. Lelo soki boyoki likambe zungai, tonga nazali susute, na koki kokufa nango te, boko tuna pape ma kufi nini, likamuni ne komela kiye, ebele bakoluka bayeba. Bato yo nyoso tu na tia bilongi ya M23 ba o nyoso tu na tia
o babundisaka la République, o babundisaka mokonza mboka, baza déterminé ya ko éliminer ba porte-parole nyonso tout, to ba journaliste nyonso tout, oyo balobelaka Fati Beton, to balobelaka mokonza mboka, to balobelaka Congo. Baza déterminé, baza kosala ba complot, ya ko tinda batu ya ko attaquer biso physiquement. Voici elo qu'on a dénoncé, ce qui lelo likambe komelinga boluka batu misusu te. Misusu baza en France, misusu baza en Belgique, misusu baza en Canada, misusu baza en Amérique, baza par-ci par-là. Ma vie est à danger. Ba communicateur au bo défendaka chef de l'État. Boza mikilia poto, bo faire attention parce que notre vie est à danger. Yango na eko dénoncer et loko ndekonanga partager vidéo, partager bilongo yo. Félix Tshilolo, ennemi numéro 1. Félix Tshilolo a Tekamboka. Félix Tshilolo a Tekamboka. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Azana ba yera bande konaye a beton liba baluba ya IDPS ba piller mboka. Namona nano famille ya miyibi botoka famille ya Tshisekedi. En tout cas boa bandoki ya mboka wana. Tala nenge ba memi mboka wana. Bande kolanga bozala Kinshasa, bande kolanga bozana Bazaï na Bandundu, na Katanga na Shaba, Sud Kivu, Nord Kivu, Kindu Manyema, Kisangani pe Équateur la ville Mbandaka, na yebisa kabino nini? Na yebisa kabino que république n'existe pas. Na yebisa kabino que ba Rwandais ba Tchaki ndeko na bino wana po akaba mabele. Akaba mabele. Basara bazo dormi bino kana kata Kinshasa. Papa Bouquet, tu as Yambo. Oyoki elenge ya Congo.